Caméré. Alors qu'à peuple Mawaté, est-ce que vous confirmez réellement que tout continue état de droit? Toza na débit to bandi. Dossier Caméré ezali dossier oyo et bana côté ya bato ebele. Liberté provisoire. On ne sait pas passer en on lance ça va de retour, toujours condition. Mais après les 11, mais tant on a sambi était, attendre était, bon auditionner était, bon mais c'est liberté provisoire pour année. Mais dans wana ndeko ngai nazali vraiment contre, nazali contre vraiment. Mais nous partager même la vie na yote. Singama tembele. Est-ce singama est-ce que c'est ndeko vital quand même ba ramener son ndeko sala wana. Et que le président de la République a ça qui informé. Boso pour nangai baye bana ko pese liberté. La liberté, s'il vous plaît, Ndeko. Et lorsque on a dit que c'est pélaté, Nambo Kanabiso ba montage. Est-ce que la République démocratique du Congo a toujours besoin de monsieur Vital Kamerhe? Nana Monateba Kanga, directeur de cabinet et chef de l'État. Namoni Yango Nambo Kanabiso retour. Et lorsque on Ndeko Delix, il faut ayeba. Kosambiso azoloba kosambisa wana. Mais ti nandenge bakamati bakangi ebongo. Parce que si basambisa qui est 2023, Kamerhe a postulé comme étant le président de la République. Ngai nazali awa na vota Félix Tshisekedi wana te na vota été. Ingi affaire ya chiffre 4. Oto eko comprendre ngo après. Ko yeba na ko yana système ya chiffre 4. Professeur qui m'a mondé avec Félix. Oh, bon, ça, comment on a Félix? Pour les caméras, après celle qui peut assommer qui maman mon le pain matin comment assommer qui peut le pain. Maman a donné à 9 millions de dollars. Ni tiranga be matana loba. On doit côté la grand monsieur Kolmo tiranga loba. Tiranga na loba. On loba nga mukika ka madimi makutu lo mende ko Kolma zo ko funga manande ko sakana te. Etinga tu on a ko se panda pour mama ba million. Mama ba million faut la se pendre. Moka moko to na yoka ba million. Ba million to mona ka beto to yoka ngo. Ce que je me dis qu'on moi personnellement. Il y a un million, est-ce que ça va solo? Let's go. Oui, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver en ce moment. Bonjour chez vous, bonsoir. Très chers internautes, très chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez en ce moment. Partout où vous êtes, on est ensemble, il n'y a pas de souci avec la princesse de l'éternel âme, le savant de Dieu, la présidente du Parlement céleste d'Ipitikoa. On est ensemble, comme je disais tantôt, il n'y a pas de souci, avec mes deux invités autour de cette émission, Masolo et Amboka. Actuellement, Masolo et Amboka vraiment est saturé. Donc, l'actualité est tellement saturée dans notre pays. Nous allons essayer un peu de discuter, nous allons essayer un peu de poser des questions avec nos invités ici, sur ce plateau. Barotal Sabiso Makamaonengezame. Pas trop de commentaires. Je me retourner à la régie avant de présenter déjà mes invités. Je retourne à la régie rapidement et on se retrouve tout juste après. Régie avec Alain Kiakala et Yves Boulof. À vous. Asante sana Bwana Yesu akakate.
Tu peux acclamer le roi de rois. Alléluia, Amen. Bandi, mina Yesu. Alléluia, Amen. Sabadino, Tokumisa, Yesu Masiya nanga. Alléluia, Amen. Azana bomo, Yesu azana bomo. Alléluia, Shama azana bomo, azana bomo. Yeba. Merci tozongi lisusu awa dossier caméra au devant ça qui bisomé tozongi lisusu kale panayo monsieur caméra ayo ka peuple mawate lelo état de droit comme na ndeko caméra na prison pour ça ba jour union soit sale. Est-ce que vous confirmez réellement que tout continue état de droit ndeko yambo ya kopesa repenza réponse na motuna na yo na koloba to bandi toza na débit to bandi état de droit kati na mboka oyo na wana en tout cas merci coup de chapeau na président Nabiso Félix Tshisekedi na bande konyo sa IDPS bazali ko ban Rolande Sika bazali dossier Kamere ezali dossier oyo e bana côté ya bato ebele. Je ne pouvais pas imaginer dans ma vie de voir un directeur du cabinet du président de la République aeba na kozala na kati ya nani na kati ya prison. Et là qu'on a oye salami na minicho mama naza ko yebisa yo et comme déjà leçon morale na peuple congolais nyonso oya zala ki inconscient oya za ko occupé ba poste minene ba responsabilité kati na mboka oyo ayeba na ko sakana na oba e babengi misolo ya l'état te ezali malamu mais eza bien eloko msusa koloba ezalité mais eloko ezali nini na utaki koloba na émission moko na utaki kosala na télévision na chaîne moko HD version originale na utaki koloba par rapport il a nous prévenu il est innocent tangu bakosambisa ye nde à ce moment là juge oyo azali une instruction ya dossier tangu bakovanda na chambre oyo ya composition ya banani ya ebanso o bazali koyeba na kosambisa ye nde bakoyeba na ko déterminer est-ce que azali impliqué na détournement réellement to azali impliqué te donc na minicho yo azali na nous présumer innocent mais rien n'empêche à bénéficier pe liberté provisoire net mutunyoso akoki koyeba na kosenga ndeko nangai Belixarlo. Oui madame Tiffany kana tuna ona no est-ce que lelo mwana mboka Vital Kamerhe ba kosenga liberté provisoire ngalo se ba pesa yango yango lozo sa bandeko to ba tala toujours constitution de la République démocratique du Congo ba ponanga ba pesa yango parce que aza a détenu à détention provisoirement parce que ça n'a innocent jusqu'à présent parce que dans l'ensemble tous les 11 mai peut ba ko sambisa ponanga bakoyiko pesa to bakoyiko pesa te Vital avant na prison te azo mérité na avant na prison il faut basambisa ako bima na bonté avant bima ba pesa liberté provisoire ngana ko souhaiter après et symbolise na ye ndé ba ko pesa liberté provisoirement mais après les 11 mais tant on a basambisi été ba tendre été ba auditionner été ba ko pesa liberté provisoire pour année mais qui mi a battu mais na wana ndeko ngai nazali vraiment contre vraiment mais nazo partager même avis na yo te nazo partager même avis na yo te nazo tambola mikolo yo na constitution de la République démocratique du Congo eza makambo ba imboka ba komela ki biso omoni biso tout ba pandisango biso tout to ko pandasango au travers le monde avant moto ba pese liberté provisoire tout ça a besoin de attendre ba auditionner ba yokaye akima okendo wapi ndeko Vital Kamerhe aza mwana mboka okima kende wapi yanga pona ngai na ko souhaiter avant ba pese liberté provisoire aloba na nous peuple vérité parce que c'est singama tembele c'est singama tembele kasi ndeko Vital Kamerhe ba makamni so ndeko sala wana et que le président de la République a informé pardon OK ndeko pona ngai eloko liboso pona ngai bayeba na ko pese liberté nalingi na loba na ndeko boye nalingi na loba boye la liberté nalingi na loba boye libération provisoire
ezali libération définitive te. Lelo oyo bakoki kopesa yo liberté provisoire. À l'espace il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au coquille sous qu'on s'est retrouvé wapi. Na bisika oyo utaki. Ngana zali ko soutenir, ngana zali mais justement c'est ça. Tu as déjà les 6, les 7, on a d'ailleurs lelo, même lelo boy, lelo pour n'anga pas pesa liberté provisoire, mais rien n'empêche, non, rien n'empêche les 11. Non, les 11 à l'espace, les 11, oui, à l'espace, à 5 jours. Non, 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 non. S'il vous plaît, Déco. Et là, on a dit qu'on s'est pélaté, Nambo Canabiso, montage. Tout comment on a mis les cas qui l'olenge boni. Kaka bateau, bomimbo yo. Bateau, bomimbo, montage, basali, bakamati, bazui, photo, nini, image. Il y a basketteur moko américain, bakamati balongoli et longi. Il y a si c'est Ryan ou quoi là le nom là m'échappe, balongoli et longi bakamati balatisi et longi ya caméra pour dire que non, caméra zali kobela. Tala babiloka bongo, tala niveau to komi na on a niveau mboka na biso. Donc moi je pense caméra toza toujours na besoin na yekati na mboka oyo et lokola zako occupé ba fonction moko très importante, ba fonction moko stratégique lelo oyo. Tango Azalina nous présumer innocent, tous en a besoin de passer liberté provisoire et si manango tango bako sambisa ceux qui ba monique non a passer aux aveux ba monique non il y a flagrance bako salani bako kangaye a rozonga na prison. Est-ce que la République démocratique du Congo a toujours besoin de monsieur Vital Kamerhe après tout ce que Oyo et Lobami? Oui, la République démocratique du Congo a toujours besoin de monsieur Vital Kamerhe. C'est un homme intègre et très social. Ah, nga banana botama banana za o de luxe lo banana makambo yango na yebi quand même certaines expériences à vie nana monate bakanga directeur de cabinet et chef de l'état na moni yango ko banana mboka na biso roto ya na solo baboye o le ba PC liberté provisoire avant na bana ba travail na et rozala bien ba attendre et ba auditionner à partir de ba ko PC liberté provisoire parce que azana à détention innocent pendant ba sambisiété si ko so ba PC liberté provisoire akeni ko mena miliki to azonga na cabinet et ça problème maman aza ko battre la malamu na bana bazaki toko makasi problème ezali tous on a besoin il y a lumière na makambo o Italie ya dossier à 100 jours et puis il y a makambo oyo médias zo koloba oyo ba imboka ba koloba concernant arrestation de Vital Kamerhe mama na maloba boy eloko moko ndeko delix il faut ayeba kosambisa azoloba kosambisa wana mais tina ndenge bakamati bakangi ebongo parce que si basambisa qui est hein dossier na a déjà ouvert poser qui un certain nombre il y a question mais problème toza nongeza problème il y a audition foraine ezali bakotali saye pona ko charger pona ko yebisa ye que non soki to kangi yo en détention provisoire ezali pona befe tel. Vous comprenez? Rien n'empêche, rien rien n'empêche à bénéficier de liberté provisoire. Et puis le pardon de luxe, pardon. Ezali droit, mais ezali ko dépend na juge na magistrat ou ezali une instruction il y a dossier. S'il vous plaît, monsieur Olivier. Monsieur Olivier, oui. Awa, monsieur Kamerhe, Sengeli Assamba, Liboso ya peuple, Liboso ya public. Est-ce que bandi était option na bazui ezama la mopenza na bakondi ya mibeko ba pesi yango le 11? Est-ce que eko salema paix? Mama na koyebisa na yo boyeto uti kolanda yango ezali bakondite ya mibeko nde bakonza mibeko te batu ba pesi likanisi wana ezali nde bosenga ya collectif ya ba avocat na ye nde batu basengi pona nini. Vous savez lelo oyo il faut koyeba selon ba accord entre guillemets oyo ba signer na niveau na bango ya cash. Na niveau ya cash parce que cash tozozwa IDPS beaucoup plus na INC na balien na bango na 2023 Kamerhe a postulé comme étant le président de la République selon ba corps na bango na lobby entre guillemets mais na minute yo peuple congolais a peine besoin ayokaye
soki bakamati bakangi au vandi un jour 2 jours na makala et la cité que non ozali assassin ozali mobomi ozali voleur ozali nini non pour nanga ezali vraiment likanisme moko ya malamu po problème na biso toyebi bien que ba procès ba dossier mingi comme ba dossier politique parce que na minute oyo soki déjà Kamere azali condamné même pour 1 mois pour 2 mois pour 3 mois a commis déjà na kokoso na na prochaine élection au ekoyeba na koya na 2023 donc ce qui ba sengi yango ezala vraiment audience moko publique pour nanga ezali pe mabete est-ce que audience publique nan ne salamate na mboka na biso et puis ezala relayé na ba chaîne nationale oyo ngai kutu na ndimarate vous comprenez madame hein oyo ngai kutu na ndimarate puisque tonda lokuta yango lelo tozomona ba chaîne soit disant ba chaîne obobenga razo ba chaîne nationale oyo lelo zomona lelo to komina ba multitude ya ba chaîne pourquoi parce que vérité nde ezali bongo na ba chaîne oyo e botami lelo ebele ndenge lelo ba Kristo balobaka nino no biglise abinzambi nzambi na biglise abinzambi nzambi kuna nde vérité ali donc ba chaîne lelo e botami net chaîne oyo ya yo mama naza ko yebisa yo nde yango des chaîne ezali koloba bosolo na ba chaîne mususu koloba bosolo te vraiment wana to continue sujet mususu te na continue sujet mususu te pona koloba na yo ke non pona koloba na yo ke non soki ezali vraiment que donc soki na biso ezali peuple congolais ba imboka bon yo mtolobi yango ngana lobi te ngana lobi ka ba chaîne wana ba di wana ko télé 50 te za bon donc yango nde mais ce que ezali wana mais soki pesa la mibongo betango paza koloba makambu ya bosolo to boyi ke no koma ke no bakati signal vous comprenez puisque tout le monde a biloko na mingi tout le monde a bandi lelo te ba to ke nena na lisula mona mboka Vital Kamerhe le 11 est-ce que makapona yo ndingo komona biloko nini pona ni basengo audience foraine biloko ni yozana di bumu na bango bako sanza publiquement selon analyste pesa boa que la biso ata lokola prophète lobela biso makambo ko ya lobi maman batu mingi bayimboka bazali kozela bayoka kati na minoko na bango bayoka kati na munoko ya ndeko Vital Kamerhe o azali directeur ya cabinet ya chef de l'état aloba ke non makambo bozomona na ye paza na kati ngalobi non eza ndengo wana te puisque soki na landi malamu motuna na yo eza motuna moko piège mais nazoloba na peuple oyo azali koyokanga sikoyo ngai nazali awa na vota Félix Tshisekedi wana te na vota ete na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 pena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na ndimité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc so na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent.
Ah, élection et ça, mon côté numéro 1. Après, c'est l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux. La photo n'a pas été. Mais na koloba que non, tozo lobela ka mingi affaire ya chiffre 4. Oto eko comprendre ngo après. Chiffre 4 on a lelo président Félix yende muto eko mema mbongwa na kati na mboka oyo. Yende muto nga nazali ko démontrer naza koloba que non prophétie ya kimbangu. Oyo boyo kaka prophétie ya kimbangu. Professeur Kimbangu ndeza avec Félix. Oyo bosa komona Félix. Pona kanisi tangu papa wana pesaka prophétie wana na tangu wana alobelaka likambote ke no 4e président. Non, soki balobi na bino bongo luputa. À moins que bandeko oyo bazali na église kimbangiste ba ko contredire nga. Na kanisi prophétie wana tangu lobama par rapport il y a 4 langues nationales. Pouvoir e bandaka na ba Congo et na Bangala, donc na Congo avec Kasavubu, et na Bangala avec Mobutu, et na Swahili avec Kabila le père, et puis Kabila le fils, azali ne continuité parce que ce qui papa na ye akufa kate. Akokaka kozo alinga pe kozo pouvoir on a ezali continuité. Donc 3e pouvoir et 4e ezali Félix Balouba. Donc bandeko Balouba pouvoir na minute ezali ya bino. Lokola ezali ya bino il est temps. Boye bako mais maman ko na yo karakaka coalition oyo yeba na ko salama entre Cash na FCC ndeko wana vraiment ngana lingara na ngai coalition wana te mais na moment oyo ata to boyi yango difficulté oyo ya Cash ezali nini bazana nous majoritaire te na niveau ya Assemblée nationale bazali majoritaire te na ba institution mingi kati na mboka bazalaki obligé basala coalition mais na kati ya coalition wana yango pété et Luka Keno et comme coalition moko ya bapo de banane oyo lobby Congo et ko raté lisusu elan ya malamu oyo tokoki ko connaître bénédiction oyo ezali ko yeba na ko ya na système ya chiffre 4 ndeko mama mais affaire ya Vital Kamerhe ce qui batu baza ko zela que no ba yoka atanga komba Félix Tshisekedi akotanga ka yango te akotanga te pourquoi parce que affaire ya Kamerhe na Félix ezali neti affaire ya Nzambe na Adam Nzambe mutasalaka Adam non Nzambe mutapesaka Adam mission Nzambe mutapesaka Adam pouvoir wana c'est la même chose lelo Kamerhe soki azali wana to mata to kita ce qui ba benda qui est comme étant le directeur ya cabinet. Pourquoi? Parce que Félix Ndé Moutazali na pouvoir. Mais ce qui est là, batu bazako kanisa que non dossier à Kamerhe ezali dossier Félix wana batika na bango. Pour ce que ezali bongo donc la kisi que non Nzamba zalaka complice ya Adam. Ce que ezabongo c'est que Nzamba zalaka complice ya Adam. Côté on a ko toti que ezali distraction. Ezali nde likambo oyo yemoko aye ko répondre na ba responsabilité au ba pesa qui est un coordonnateur il y a 600 jours yo koloba ngo tolandi moko ya ba lié ya yo entier le qui de la lobby qui bozi la boyo ka ba kombo ko tangama pamba te na ba ndeko Kamerhe pesa qui pe asombela ki mama moko lo pango matangi ko mama moko kaka mama wana asombela ki pe lo pango mama na bumi azana 9 millions de dollars ndeko tangu baza koloba ke non asombela ki non tozali komona yango vous savez lelo justice problème nango makasi ezali ni eza problème aba preuve mais lelo tozali komona na ba réseaux sociaux tozali komona partout tangu bazali koloba ke non entre guillemets que na kati ya ba dossier wana ezali na ndeko moko entre je dis bien entre guillemets o azali moko ya ba soki ya ba semeki na ye ba pesa ki e marché moko boya ba nef ya tozongi kaka pona koloba vous savez ndenge dossier ya Kamerhe ezali ndenge pe dossier bomoni ya neni ya Sénat pe ekozala po tozana problème ya ba marché kotanga nani soki déjà na kati ya dossier
ezali après ça qui maman mais il faut ba preuve ezalati so kapé ça qui lolenge nini bon yo coordonnateur non ba preuve ezali mais justement ce qui ba preuve ezali cela veut dire yende caméra muta facilité qui ce qui aime ta facilité qui cela veut dire à passer aux affaires là ce moment là ba ko tchema boko mais na motuna na yo ezali motuna piège pour na remona que non oza ko linga ce qui mutona lobi ba ko tanga nani bakotanga nani et tozela mukolangwa koka vraiment na cabinet président de la République mwana mboka Vital Kamerhe aliaki makamune so kama futa yakana munakanga ngala zo songa mingi tikanga be matana loba ndi zo kotela kama monsieur Kolmodo tikanga na loba tikanga na loba okoloba ngaka mukika kama dimi makutulo mende ko kolma zo kufunga manandeka ko sakana te yango makamoto zo ba égalité fozala ngana to za binemi to zo ka banaliste zo la besoin ressources bana mboka tikanga na loba ngai na loba boy na Congo na biso na zo nga mingi na constitution pour dire makambo président de la République Antoine Tshilombo Félix Aloba Mokolazo pouvoir na sepela même na discours na ngani ko na nozo nga na constitution po bango nimba komaka biso te ndo komaki bango pe na faut ba salango o ka loba kinabi moi président de la République du Congo je jure solennellement devant Dieu et la nation yoka makamo de me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. Pour te dire quoi? Au moins, nous avons une détention provisoire de Vital Kamerhe. Nous avons sepela même audition et Borozala au travers le monde comme ça. Et ça la bonté, ça la bonté. N'a pas tout ça. On va citer. On singama tembe. Ils ont un acharnement, ils ont un tox au niveau sur le terrain. Mais en réalité, en soi, ils ont un problème. C'est ça. Babanda dia ko samisi na parquet matete o ezana 4e mairie to zaki na biso to mona mamnengi likaki. Mais bazuzi batonna kite. Soka kenaki arrestation, bataya à détention provisoire non, to za notre koluka ba preuve mon kolota ba ko yoka ba otanda ba ko lakise ya ngoboye. On se comprend ndeko Vital Kamerhe aza patriote aza mona mboka Congo aza mayele na ndenge ya ko sangana te aloba asala ezala au travers le monde ezala pas au travers le monde car il y a ba juge ezala on mabete problème na biso to zolo banini netinga ko tuna na zo banini liberté provisoire pas ça na onini akena ngowa mais après les 11 ndenge ba okata makamna ye ndenge makamna ko konti ba faut penser liberté provisoire so na misa na ya so na famille na ezala ngo problème te problème na biso ezala kaka na kata na mboka na biso to se battre pour na impunité et si la escroquerie et si la au moni ba dirigeant ya mboka na biso bazana bo solo te ba na vérité te yango zo mona makambo oyo nzamba za malamu ni malamu mingi aye na COVID-19 et ça charge na institution surtout ya ba makambo comme bima na poisson aujourd'hui malgré to comme na mboka na biso chaque 48 heures il voit actualité bima chaque 48 heures et puis netinga tout on a ko se prendre pour na ba millions ba millions faut na se prendre mboka moko to na yoka ba millions to mona ka veto to yoka ngo ce que je me dis ngo personnellement yango ba millions est-ce que ça va solo ils allaient à l'okuta. Toyo kaka koloba kaka ba millions. Tout oyo na ko se pendre pour na ba millions. Millions ezolo ba mame ba to ba ko futa mate. Ba to ba so ko futa mate. Ba imboka ba so ko souffrir. Na ba vito ba matérialisate. Millions ko. Tala na nina hôpital du cinquantenaire ba to ba loye ke ba na COVID-19. Oh ba na nina malade. Ti lelo ba so ka traitement te. Si vous avez un million, vous avez un million. Alexis, vous avez un million. Quand on a FCC, un million. Quand on a un million. Mais si vous avez un million, qui s'enguit dans la poche, mais vous avez un million. Merci Delix Arlo. Tout ce que ça a sigé à mon avocat Vital Kamerhe. Ça dérange, ça trouve le cœur des gens. Hein, comme là. C'est ton point de vie. Il y a seulement Olivier. Est-ce que la humiliation peut m'apaiser? Il y a beaucoup de c'est pour la toute première photo mon ami conseiller et dire président de la République. Est-ce que à cause de la morale vraiment c'est pour samba na lolenge singé? Est-ce que morale n'est cause de la vraiment? Deuxième question, est-ce que nous sommes comment les théâtres de chez nous? Merci maman na motuna na yo na ko yanola o kakaboye. Ezali théâtre de chez nous c'est sérieux. Omoni sokina nous okota cachoté. Sokina nous okota présenté okoyebate. Torture morale ezala kana moto oyo akota na bisika wana.
babiso boye na musala na biso ya ki syndicaliste to salaka to koti ba kashoni nte na Kinshasa yo oye mema biso tina makala. Et d'ailleurs ndenge nazolo ba boye pavillon 8 wana tant na utaka na 5 na kendaka na pavillon 8 wana do na yebi yango très bien. Na yebi pavillon wana très bien. Moral ya mutu oyo bakangi au départ soki oyebi elo côté wana moral ezalaka likolo soki oyebi elo côté yango balobaka présumé innocent mais na likambo nyonso il faut koyeba que non culpabilité pe ya mutu eyebaka na ko se manifester tango avandi kimia par rapport ya makambo ya yebaki na kosala kokanga o bakangi ndeko vital ezali déjà ko lakisa ndenge moko utaki ko poser nga motuna soki ezali vraiment nani état de droit ebandi effectivement ezali déjà ko lakisa vraiment que non état de droit eyebi na kobanda. Mais le grand problème c'est quoi? Audience nae lolenge moko ndenge ba avocat nae collectif ya ba avocat ni basengaki ezala public pona e permettre ba imboka balanda yango na bokebi po bobangi nanga madame pardon bobangi nangezo zala mingi et comme dossier politique parce que na pouvoir ya ndeko Félix asalina nu inane toza toujours ko sala ba analyse toza ko tala ndenge ni état de droit na ndenge zo kendela mais na pouvoir oyo e uti na koleka ya ndeko Kabila ezalaki vraiment pouvoir moko oyo nga moko na lobaka ke non pouvoir nini ba décision politique ezalaki likolo ya mibeko un groupe de gens bavandi kaka boy quelque part baza ko téléguider et puis bazo pesa ben jonction pour komona kaka ke non dossier comme politique oyo ekokai kozala politique ça na solo et pendant que tout na est-ce que ndeko Kamira a sous na crédibilité face au peuple congolais est-ce que vraiment atako akolonga est-ce que na mikolo ekoya na 2023 ningi bango bayokanaki akozala la tête du pays penza est-ce que peuple a toujours na confiance komona ndeko na ye na bambongo ko mesurer na mwana ndenga zo mesurer mbongo na mwana est-ce que vraiment ndeko Kamera mwana muka vite Kamera c'est la crédibilité ta mayela ngo yaye ya on azolo ba motuna na eza ya nomoko eza kitoko to et ya nango eza boy tant ba ko attendre tant ba auditionner ne to ko ba qualifier moyen ko qualifier c'est quoi à l'instant même exacté bon confusion fils kokwa ko chab ba Dieu bimi fils kokwa ko solo na moto akimaki mama ya on azolo ba ke ya on azolo ba ke moni mboka na biso Congo ingratitude l'équitro ve acharnement l'équitro yango bela ba journée ça photo sont à la recyclage quand nene bisaka yo parce que ezata ba kambi ezata bongo bino ba leader c'est une bino faut pas ça na recyclage faut ça na vraie formation pourquoi sentir na bino ga yango nem deso ko sabino o mona yo mbongo bela makambo bele boy mais sentir na bino eza bien te yango makambo ezo komela bango et puis bato bazaka la tête il se croit comme des dieux mais yeba ke kolomo kiliba zalaka akotaka eloko moko ma mokie boy oko isa mpe na miso bato okende beka bo mutu a télémelio o kuto ko ndima te yango na bonde ko Vital Kamera actuellement na koloba ke aza na personnalité aza crédible na ndenge parce que aza présumé innocent pendant bakati makambo na été tango bako kata makambo na ye à partir wana nde mwatu bako o nyosu bato azo zaila wana o nyosu bato ba osambela nzape ba bozwango mais yango wana nde za boto tika ndeko Vital Kamera avant na kimia soki on peut liberté provisoire azela après audition na ye ne ba kopesa liberté na moi to qualifier na minute oyo ezate to zera esambiseli na ye baloba na biso soki dossier na ye etelemi ekotelema wapi to ekokende wapi po bozonga na misala na ye nazalaka contre ndeko Vital Kamera te contre ndeko na biso Olivier Colmate ezaka makambo otokomona est-ce que yebi kana bi papa ya lia pe mbonga yente c'était ana epte soko lia ka yango bon ye asa patriote ngana yebi azaka nezi c'est ya lia mbonga batu te mais mikolo ndenga zolo Vital Kamera na habite soki maman Amida Chatia mona ke na naku soki ndeko parce que si je parle de ça parce que nous les Congolais ba imboka toko soukri yebi ça le kala na porte-monnaie atika na combien maman omoni eloko ya mabe o ezali limbisa vraiment limbisa pour toucher vraiment ko wana pona ko yebisa yo lelo oyo nazali na parti politique mon côté étant syndicaliste et nazali na société civile mais nga nazali na société civile te oyo lelo yo tozomona bato ebele baza komi benga ke non ba membre société civile lobi bango na babwaka mikota pouvoir non biso tozali baye totikali na lignée ya ko défendre Congo ya ko défendre peuple un point très pourquoi parce que tant
Tant on a zoloba que défenseur indépendant, cela veut dire l'élo. Ce qui n'a lobby que non a ça la politique. N'a ça la politique, n'a toujours candidat indépendant. Ce qui n'a députation, n'a pas candidat indépendant. Ce qui n'a présidence, n'a pas candidat indépendant. Donc, n'a tikalika kan indépendance n'angai. Pourquoi? Parce que obédience wana, n'engue na zolo ba même les lobby noto koma romona, ba journaliste obédience. Ouais. Donc bino ba tu bobomi penda pemboko bino ba journaliste madame. Des allés insultés, pourquoi? Parce que la plupart il y a des journalistes, journalistes à l'obédience. Les journalistes à l'obédience, il y a pouvoir, il y a opposition. Il y a obédience. Il y a seulement maman. Mais aux autres cas, toujours maman. Shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez Rabiso Nabanda Kunabino, car le lingue tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens news. Donc neka ke komami wana les Nazaréens news parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye ba ki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingom salo to sala nango to sala libino les Nazaréens news. Dans les Nazaréens news ndé ya bino les Nazaréens news les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens news ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement. Donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngolo, Bible ngala certifié, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, émission Talioyo attaque au Tali. Donc, toujours sous kaka na ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, to ke moula ezate donc ba témoignage au landjo. Table sainte au lundi, mission ka au landa oyo. Attaque oyo lundi amuke oyo. Donc, cliquez le lien où na sewana. Après titrage, kazo landa wana. Donc, sur mon titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque. Au moment la titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana au moment le lien final wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go. Merci Jésus.